ndeko jipe abengaki nga pa ayebisaki nga ngo alobi pa abengaki ayebisaki yo po to éclairer nango bana na nzambe makambo wana esalama histoire na ezali plus na mwasi na ye alors mobali abandaki kobela maladie moko ya lokolo oyo ezwaki ye ezwaki ye pene ntango molai donc mobali amonaki azokufa. Alors il s'est fait que maman moko oyo alingaki bango mingi na quartier aya komema mobali abandaki mama ngwa mokolo mobali abandaki kokabele mingi donc bamamo basengaka voilà bamamo basenga mwana naza nzala kabela donc excès ya kosenga mwana anapesaki donc mama nasenga lisusu mwana anakoma soki akota na intraveni na bango ayebi mama navandaka na point akozwa mbongo kwa bengenga ebisenga akozwa mbongo apesi mama asombaka lipa mama asombaka kopo fufu mama asomba na place bandosenga ya kabola. Okay. Sikoyo mokolo moko aye obela akotinda lokolo ekomi kodéranger lokolo ekomi opona douleur eleki moya kobimeza te mama wana moni me mono alekanaka akabelaka nga mingi ake wapi azomona te me mikolo azomona te nde nakomokufa nzala boye nakende koluka ye ntango ake koluka ye atuni mwasi na ye mwasi alobi papa bela abima lisusu aza na ndako ayebisi mwasi na alobi koloba na moto te bomba sekret mobali na yo asunganga mingi mikolo na okufa nzala po ya kotinda na olinga te akufa nakoya kozwa na butu nakende kolakisa yo esika oyo obikisa mobali na yo. Alors ye mwasi sikoyo ebangisi ye alobi kwa kozwanga na butu abi ndenge na omemona alakisa yo ata omoni makambo akoganga te kobanga koloba te kolingana te nakotika mobali nakufa te po asalelinga bolamu mingi tana komokufa nzala semaine mobimbo na omone te yango nakotala ye. Donc mama wana ndokisi ayebaki ne makambo eleka puisque aza ndoki ya quartier nayebisaki yo na émission elandi ndoki ya libota na okwa ya koboma yo il faut passer na bandoki ya quartier. Alors na butu pe ndenge frère wana jipa lobi na biso na butu pe mama na ye mama wana akabelaka mingi aye kozwa mwasi na ye me ye ayebi te amonaka mwasi alala kao po mwasi alamukaka eno sikoyo na otali lokolo me alala pena pongi moko profondeur. Ok mama wana nde aye kozwa mwasi na ye ayebi ye ntango ake na ye ayebisi mwasi nomoni mama wana kuna azosala nini oyo azobelela lokolo yango ya koteka lokolo yango ya koteka yo kende kaka liboso na ye tuneka lokolo yango combien po mama ngo atombolaka lokolo bwakiti motu lokolo yango akoteka lokolo yango na marsha bando. Okay. Siko mwasi ya mwana pake ya temi liboso ya mama na tunye lokolo yango combien tango mama bokilo Eva, j'ai quand la question oyo quand la question autour ba ngana nina yeba lelo ko kabela batu oyo basenga ka biso na nzela pour même na moko place na foot la ba eza na mama mo basenga ka papa ka se ba mama ya koko est-ce que dans mabe ko kabela ba mama na basenga ka biso na ba nzela to eza mabe tout mais to ki maintenant nous sali attends que yo on a quand même mutu to ya ka photo yeli ko yeli monde ya ténèbres wana bien mais est-ce que mutu oyo dans le monde ya ténèbres akoki soki ozala attaqué na bandoki donc yo moko osalisaka bato mais bandoki ya quartier basangani baattake yo te yo moko ndeko tia mama bokilo amoni na lokolo wana gangi ya kamo ya boyi koganga mbala moko amoni mama bokilo na ye azongi ake koyebisa lokolo yango namoni mama bokilo na ngai nda otekwa bien ekokei mama na ye kozongisa na tongo mobali alamuki mbala moko lokolo douleur ebandi osila ale nalali bien douleur eza te boyeboye ba abandi mpe kotambola. Alors ndeko jipe bon ya liboso nano nakomaki soki na te réunion eloko liboso nakomaki isolé yango nayebisa bato ebele
na vie non soko okomona isolement bato baolinga soko approche te même na famille même na bacamarade bakomo kimo bakomo négligeau yebaki asinya liwa eloko oyo azangisaki aliati ya nzambe batata na nga ya baboti na nga nzambe ya lesande edi na bala nzambe ya papa na nga jibe alekaki na kodeklare nga jésus christ ntango alobi na nga pusana na pusani alobi fukama na fukami alobi sikoyo nazosala na yo seremoni fungola maboko na fungoli maboko ntango na fungoli maboko bozanga te boya ebele bana na nzambe le 26 le 27 le 28 donc vendredi le 26 samedi le 28 dimanche le 29 na terrain ya Tchobo na Matete donc terrain Tchobo na Matete référence Banono référence rond-point Banono terrain Tchobo Zawana bana Matete Lemba Masina Limete Kasavubu Kalamu Barumbu bozanga te boya kolanda témoignage ya ex-catcher sataniste Zombi Kisimbi lelo nzambe abengaye azosalela nzambe na kombo ya évangéliste Vasco Daniel boya koyoka ba secret oyo ebombama oyo nyokolaka yo oyo nyokolaka libota na yo lelo nzamba ekoluka yo ndenga lobi bozanga te boya ebele boya kolanda mutu oyo ayebi ndenge bakangaka ye nde ayebi ndenge bafungolaka mutu oyo ayebi ndenge babebisaka ye nde ayebi ndenge babongisaka ndenge nzamba alobi na mokanda na Jean chapitre 8 verset 32 bokoyeba bosolo pe bosolo ekokangola bino salisa fete na lola kozanga te mokolo wana a partir ya 14h campagne ebandi 17h30 tosisi milulu na biso kozanga te toza na rendez-vous na Yesu Kristo ndenga lobi na mokanda na Ligue chapitre 15 verset 7 moto nyonso oyo akobongola motema fete kozala na lola luka payen moko na nzela na yo abongola motema salisa fete na lola Pasteur Beni na Lubumbashi bambote belesi kozali rendez-vous na biso ezali vendredi le 26 juin Shalom peuple de Dieu bana Matete nyonso tokutani na campagne oyo kozala na terrain ya Tchobo référence na Banono yaka koyoka ba secret ya ténèbres ndenge kozala dévoilé na terrain ya Banono na Matete donc Matete Lemba Limete boya ebele boya koyoka ba secret ya diable ndenge ekobima na kati ya terrain ya Matete wana na terrain ya Tchobo référence na Banono okoyoka ba secret ya diable oye bombama oye salama na dibota na quartier na ekobima na poisha yaka koyoka soyez les bienvenus à tous dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette bonne émission, la retraite chrétienne avec IPAN, tous les défauts. Là, avec la série continue, toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste Daniel Mundunu, ex-magicien, sorcier, catcher, alors pour ces moments ici, tout ça, dans le Colobiso, Junior Diasso, donc je ne sais pas si c'est ce plateau, je suis avec Junior Diasso, mon confrère, l'invité, Pandeko, Baruta Labiso, Junior Diasso, on est chrétien, où il va se faire là-bas, dans le sol de nous, ça va aller le voir. Voilà, tout est sur le mot, et à base à la connecter, brancher, voilà, la bicho, avant de commencer, moi je dirais un grand merci à maman Angèle Basile, maman Coco.
Voilà, c'est ça, c'est biso. Merci na bande de ba création ba dobenga ba soutenir l'émission tout est délivré. Merci. Voilà. Bana ya chaîne biso pe voilà, ça c'est bien. Alors ndenge na nosaki ke tozana parole papa na biso Daniel Mundungu Vasco ex-catcher pour toujours continuer le témoignage. Première partie à témoignage sur la sorcellerie. Bon, moi qui attendais les 3 types de sorcellerie et bien l'élo a comme ma biso encore dans détail parce qu'il y a qui a comme va aiser belé sur la sorcellerie. Alors l'homme de Dieu nous peut directement non deuxième partie de biso autour là qui puisse sur la sorcellerie. Alors le water biso bon nous nous soucions mon à côté surtout au va au biso. Ok, topesi mbote na bana na nzambe nyonso oyo bapesi tana bango mpe balakisi bolingo ya kolanda émission otina suka mpe ya kopartage yango. Nzambe apambola bino mokolo malamu vraiment kati na bino. Émission oyo tosalaka mpona kosala publicité ya monde ya ténèbre te. Publicité tosalaka eza publicité ya Yesu Christ. Mais tozofongola bino kaka bamiso na kati émission oyo ndenge Nzambe atindi tofongola bino miso na mokanda na Isaïe chapitre 42 verset 6 à 7. Nzambe alobi na ponio lokola lumière nanga kende kofongola bana nanga miso ba o baza na boumbu longola bango na boumbu ba o baza na prison bimisa bango na prison. Donc na nzela na émission osokolandi yango tina suka Yesu abimiso na prison po ba secret oyo ekobima awa epesa yo mayele na makasi ya kosambela. Voilà, la prière pour que tout Nzambe topesi yo merci oza tata biso tozali bana tobandaki no lokola alpha tosoki no lokola omega. Pambola biso bana na yo tosala émission oyo elongo na bajournaliste bacaméraman bikisa mpe baoyo bakolanda émission oyo na kombo na Yesu Kristo nguya molimo mosantu arenie kati na biso kobandebande ntina suka na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup évangéliste Vasco. Alors, la première partie de ceci, la sorcellerie, et c'est ça la bande de quoi qui là pour tout aussi moi 2-3 questions pour partager ensemble. En tout cas, na monaka ba question mingi maman na biso Amé Cécile atindelaka biso pe ba question mais tout yo na moni ba question penate na yebite bana yo na mona ki mutu moko komantaki pana yo oyo abeti histoire oyo pasela ye na mwasi na ye okotala ngo wana otangela bana nzambe makambo ya lobi histoire epasa mpona mwasi na ye na mama na ye na mama moko abandai kokabela mingi. Voilà. En tout cas, ndeko awa kati ya histoire abeti ndeko JP ndeko JP abengaki nga pa yebisaki nga ngo alobi pa abengaki ayebisaki yo po to éclairer nango bana na nzambe makambo wana esalama histoire na ezali plus na mwasi na ye. Alors mobali abandaki kobela maladie moko ya lokolo oyo ezwaki ye pene ntango molai donc mobali amonaki azokufa. Alors il s'est fait que maman moko alingaki bango mingi na quartier aya komema mobali abandaki mama wa mokolo mobali abandaki kokabele mingi. Donc maman basengaka voilà maman basenga mwana naza nzala kabela donc excès ya kosenga mwana na pesa ke donc mama na senga lisute mwana na koma soki okota na traveni na bango ayebi mama na vandaka na point akozwa mbongo kwa bengenga ibisenga akozwa mbongo apesi mama asomba talipa mama asomba basomba tako kwa fufu mama asomba na place bando senga ya kabola. Okay. Sikoyo mokolo moko aye obela akotinda lokole komi ko déranger lokole komo pona douleur eleki moya kobimeza te mama wana moni me mono alekanaka akabelaka nga mingi ake wapi azomona te me
mikolo azomona atende na kumukufa nzala boye nakende koluka ye ntango ake koluka ye atuni mwasi na ye mwasi alobi papa bela abima suta aza na ndako ayebisi mwasi ne alobi koloba na moto te bomba secret mobali na yo asunganga mingi mikolo na okufa nzala po ya kotinda na olinga te akufa nakoya kozwa na butu nakende kolakisa yo esika oyo obikisa mobali na alors ye mwasi sikoyo ebangisi ye alobi kwe kozwanga na butu obi ndenge na omemona lakisa yo ata omoni makambo akoganga te kobanga te nakotika mobali nakufa te po asalelinga bolamu mingi tana komokufa nzala semaine mobimbo na omone te yango nakotala ye donc mama wana ndokisi ayebaki ne makambo eleka puiske aza ndoki ya quartier nayebisaki yo na émission elandi ndoki ya libota na okwa ya koboma yo il faut passer na bandoki ya quartier alors na butu mpe ndenge frère wana jipa alobi na biso na butu mpe mama na ye mama wana akabelaka mingi aye kozwa mwasi na ye me ye ayebi te amonaka mwasi alala kao po mwasi alamukaka ernest mpona otali lokolo me alala pena pongi moko profondeur ok mama wana nde aye kozwa mwasi na ye amemi ye ntango ake na ye ayebisi mwasi nomoni mama wana kuna azosala nini oyo azobelela lokolo yango ya koteka lokolo yango ya koteka yo kende kaka liboso na ye tuna eka lokolo yango combien po mama ngo atombolaka lokolo bwaki ti motu lokolo yango akoteka lokolo yango na marché bandoki na marché bandoki ok siko mwasi ya mwana pake ya temi liboso ya mama na tuni lokolo yango combien tango mama bokilo na ye amoni mwasi ya mwana na ye oyo amonaki te na misala wana akamwe ntango akamwe mwasi na lingo kamwe akangi motema mpo azalaki na konsenyi ye mama wana amemaki asali nini abatami bamona ye te puiske secret ya monde ya ténèbre soki oteki yango okokufa te meme oza chef ya bandoki okokufa ozomona donc ntango sikoyo mama bokilo amoni na lokolo wana gangi akamwe ya boyi koganga mbala moko amoni mama bokilo na ye azongi ake koyebisa lokolo yango namoni mama bokilo na ngai nde otekwa bien tokei mama na ye kozongisa na ntongo mobali alamuki mbala moko lokolo douleur ebandi osila ale nalali bien douleur eza te boyeboye ba abandi mpe kotambola alors ndeko jipe abengi nga alobi pa abengaki yo alobi papa eloko wana nga naza témoignage mama bokilo wana bamaka azoteka lokolo aye kokufa voilà mais c'est question biso eza boye evange yo ozalaka sorcier mwana biki mama bokilo akofi mwana biki mama bokilo akofi alors yo ozalaka sorcier histoire oyo ndenge olandi yango toloba ndeko mwasi akomaki mpe sorcière parce que okende déjà na monde wana okomi déjà sorcière mobali atuni asengi na explike ye atuni question wana mpa na yo yebise bengi évangéliste tokai et pourtant na répondre alobi évangéliste éclairé mpe bato ebele nalingi éclairé bato ebele mpo nazo comprendre teske mwasi na nga tikala na kindoki yango to abika puiske soki oza na mwasi ndoki mwana ndoki mobali ndoki eza très dangereux na vie na yo po akoki kolia yo mpe ozo comprendre sikoyo première question oyo tokorépondre eloko oyo ebikisi mobali wana eza bolingo bible elobi na biso na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 13 elobi bolingo ekozipaka ebele na masumu bolingo elongolaka meme kufa bolingo elongolaka meme malade bolingo esilaka te prophétie eglimwaka
kosambela ekolimwa koparla langue ekolimwa me bolingo ekotikala kolimwa te. Ozomona eloko tokoloba ezali ke eloko esauve mobali wana eza bolingo ndenge abande kosunga mama na mingi malgré azalaki ndoki. Donc nzambe aki kokota pe kati na bato ya mabe bapanza secret mpo na lobiko ya motu moko oyo ye aza na ye mposa po asalela ye. Yango nayebisaki ndeko John ifo simba nzambe, nzambe alingi yo. Eza mama na ndoki te moto abikisi yo. Nzambe apasaki ne na nzela wana mpo na koluka kosala nini kobikisa yo. Ya mibale basalaka likopa na ndoki te. Nayebisaki na ndeko wana John esengeli aya meme na mwasi l'église akota na kati ya vie de prière. Soki balie wana ils ont réclamé mwasi na ye po ndenge babimisi ye wana mama wana ndoki akotie koyaka kobimisaka ye. Donc mwasi akokoma na ndoki un jour mama aliaki mwana ne lekolo ata mama akufaki akufi physiquement mais spirituellement te chaque buto akana réunion. Et puis maman wana bandeko ne pa bandoki bazali. Et puis mission neka mama wana ye moko teka complicité na bandoki ya libota pa ya mobali o ya balaka. Ozomona ba o batikali bakoki koloba non mission na biso loko ato échoué nango mutu na bi mama kufi on a secret bi maki akokite donc mama lingo lekisa mwana na bikilemba loko le sibike document ko ya reverser mwana biki mama na ye moko aseni ni akena bikilemba. Omoni lokola mama ye moko akena bikilemba sikoyo bandoki botika mwa sate boba il faut to côté mission na lobaka na yo ndoki soko luka mutu atesali 70 ans aotika ita luka ka mutu tia ko réussir mama wana kufi mais mission ya ténèbre kufi te ekolinga utiliser pe kaka mwasi na ye po baboma bazwa mobali baopesa mwasi na ye bapouvoir baopesa bagrade baproposer makambo ebele poti nayebisaki eti abimisa mwasi na yo ana eloko mwasi no abombeli yo oyo apesaki mwasi na yo aye koloba na nga lobi te apesaki eka mbila fiba nayebisi wana ezalaki deja nini soxeleri po eza makambo eti koleka awa 1 mois alobi esalami 1 mois nabengi akoya na église alobi esalami 1 mois. Ozomona bato ebele baza na baka oyo tozomba oyo eza ebele me bandeko na nga atoza kati na mabe totindi obongola motema na yo me eloko oyo ebikisaka moto mpo esovaka lokola bolingo eza te. Tala roi Ezekias nzambe atindi Ezayi alobi kende koyebisa Ezekias nazoboma ye abongama. Ezayi ayaka na ndako Ezekias aliaka amelaka avanda me mokolo wana ye avanda te amela te aye na message bongama osaleli okufa. Ntango akei Ezekias agumbi mabolongo na ye tie motu na mei alobi nzambe kanisanga ndenge na bangaka ye. Ntango ekotanga ya mibale alobi nzambe kanisanga misala na nga oyo nasalaka nini nasalelaka ye. Nzamba longolaki kufa abakise ate Ezekias bomoi abakiseli kenza. Omoni mama na malgré azalaki ndoki mazalaki veuve nzamba lobi aza défenseur aba veuve. Omoni donc ndenge ndeko wana bandaki kokabila mama wana obwala la nzala malgré kindoki na ye nzambe ndakota ekata ndoki wana pona osauver mama na mais danger za mwasi na ye il faut atolanda na ba prière tolongola molimo mbila ana kati na ye po yango kaka nde babanda kwa musu pe na esake musu de banda bako babanda da yakobima na mwasi na baopese ba pouvoir makasuka nango baosenga oposa nini okende lisusu. Donc problème eza bon. Voilà. Et va j'ai quand la question oyo
kaka na question otoloba nga ngi nayeba lelo kokabela bato oyo basengaka biso na nzela po meme nga moko place nafutelaka eza na mama moko asengaka papa kafe bamama ya koko estce eza mabe kokabela bamama wana basengaka biso na banzela to eza mabe te nzambe alobi na bible alobi oyo aza nango apesa na moto azangi kokabeza mabe te mais ntango ozokabela il faut zapper na vie de prière osambeli eloko wana ozokaba ozomona osambeli eloko wana ozokaba puisque ndoki soki asengi yo soki opesi ye mabe abloke vi na yo soki mpo bokopesa ye osali lisumu alandi yo na lisumu wana abomi yo mpo ndoki aboma moto na nzela lisumu azwaka porte na nzela lisumu me nga nalobi na yo koboya kokabela bana betike te bamama vevi te lesa bango latisa bakokabela bango me ntango ozokabela loba na motema na nkombo na yesu kristo me ntango mpo ozoloba na nkombo na yesu kristo na kati ya motema na yo oyeba kotambola na vie ya sincérité mpo kobenga na biloko mabe na nkombo na yesu kristo meke pe te mpo nkombo na yesu kristo nyonso ebikisaka te bikisaka na nguya na bato batambola na obanga nzambe po eloko ekaboli moto na nzambe eza kaka lisumu eloko ezongisi bolingo na moto na nzambe yaka lisumu eloko ezongisi bolingo na moto na nzambe eza kaka lisumu mais évangile koboya masumu nde ezongisi bolingo ya moto na nzambe donc vie ya repentance voilà vie ya repentance mais lelo tolingi toyeba mosali mbaso ezalaka nini bato mosusu toyokaka oyo eza kake bato mosusu toyokaka moto yo ozaka meme motu oyo outi na bamonde wana naza sire ke bato mpe ya baka wana bayela yo tolingi toyeba mbasi yango ezalaka nini estce mbasi mpo ezwa yo il faut kaka oyeba likambo osimba eloko ya motu olinga mwasi ya motu to mbasi okozwa mpe bosala eloko te batindelo mbasi nde place problème eyali nde place problème eyali bato mosusu baoboma bango baa na bango bainnocent basali mpe likambo te basali mpe mabe te bamoni étoile no eza makasi baluki yo babomi yo bamoni oza na chance ozwa promotion moko ya mosala makasi omata monde ya molili esi emoni baluki yo babomi yo mpo sino tobongisa famille na yo baluki yo babebisi yo na maladi sino te yo osala nini obongisa famille na yo ozomona bamisusu mpe babwakeli bango bambaso eza kake anyati kake ebandi na likwanza ntango kaka kwanzi likwanza ana ebandi pota ozomona babeti ekake bamisusu mpe na butu bakangi na prison tolobela yango lisi frere atuni bolingi tosala ye nini bobi tolingi tolia ye tobomela maladi nini ya mbaso baye na butu bakangi na sanze te bakati oyo ndengo moni mama wana kataki de mwana lokolo do abandi koboma mwana ndambo abaye na lokolo kati lokolo akena lokolo wana na butu po sala nini atekango lobi akoya koteka lobo lobi akoteka michopo lokwa na si motema nete mwana okufa te mosufre mokola kolongola motema na teka balia nde place moto sa nini akufi na moyo donc c'est ça baoki kobeta kake baoki pe kokata lokolo yango moni oki kobenga nganga moko akosalisa yo abando salisa na butu babimeli nganga basali ni babomi nganga wana okokele pa pasteur moko sambelela yo tonka pasteur simbi lokolo na butu bandoki baeli likopa ba menacer po sambela pasteur akomoki mayo netana mama moko ebisanga ayako basambele na Kinshasa na pasteur moko alekisa ba publicité bela ba TV na ba témoignage belé mais pasteur wana koma kokima ye pasteur wana okima ye c'est parce que ana nguya nzambe tane na ba ventire belé na makambo nzambe ozomona siko abandi kokima mama wana moni abandi kokima mama wana na otanga koma mama ngote naona ndeli na ba prière mikolo pasteur abandi pena kokima mama wana alini kotia maboko likolo na ete po azobanga chaque butu bosala nini bofrape voilà azobanga chaque butu bofrape mosali kaka na makambo tosololia tolobi makambo bafulu fulu représenta nini na monde ya ténèbre fulu eza aéroport ya même yo moko na lopango na yo boko bakisa saki mo bobwaka matiti
courage ya ozwa ngo kopesa batapusu bakebwaka mosika te, courage ya kotumba ngo peza te, yebake bandoki si bamandoki tawana. Voilà, bandoki bandoki tawana. Mais toi qui est maintenant mosali, attends que yo on a quand même muto to ya ka photo yeli ko yeli monde ya ténèbres wana bien. Mais est-ce que muto wa dans le monde ya ténèbres, après il faut attaquer na bandoki. Donc yo moko osali saka batu mais bandoki ya quartier basangani ba attaquer yo moko. Ndeko diacho. Okoki kozaloza ndoki. Oza pe na maître ya bandoki neti na maître bandoki na libota na yo. Maître bandoki na karto mais ape na ndoki moko lokaka yo. Oh nini. Okoki kozaloza ndoki na bandeli koyebisa yo. Eza na bandoki baoloka bana na yo. E komo compliqué po yeba te. Nani olukela nga bana bo nga mondoki na okopana yo. Okozaloza ndoki yape na ndoki okanga nzela na yo. Tala nake kobunda bakomba na mai ndombe 60 km na Bokoro okotise mendo. Mutumo banda benga epibelaxi molili. Baninga bakome liboso bazwi botel nga na zangi place. Na mboka babanga kaime moju ya mboka wana moju ya ba chef coutumier. No benga mo baju. Asengeli ngai na vananda na kevananda. Premier jour ya carnaval à Bakomba, na sali cérémonie bapanzenga mutu na ne pasola. Na obima na okende carnaval ya tika na simazui makila na. Aka sali cérémonie à blokenga e pasole longwa te na kufa. Ndenge to sala ka cérémonie wana ezaka ba 1 heure d'ita 2 heures d'ita ndengo proclamer so proclamer ibesprit ba proclamer na 1 heure d'ita. De faut tambola carnaval il y a 40 minutes. De faut 30 minutes. 10 minutes au zonga la salle. 20 minutes au sala incartation. Pour babimisa we pasola wana etika potate sans cicatrice. Mais il y a bloqué. To bundani na kolongola yango. So otalanga bien na trace mo etikala. Ok, eloko mystique bimaka physiquement te. Ezaka spirituellement, mais bima physique. Et puis ba bloquer ngelo ngwate. Muta sovanga za doublir nanga. Puisque fallait doublir bimanga na kota. Même corps tozo utilisé mais na d'esprit. Donc ngana bimaki doublir nda tambolina. So songo ngawane koki doubler abimi esprit nange zongi douleur wane zongi physiquement na kokufa. Loko les esprit da supporter douleur mais ce que pi bakangi. Et senge siko yo doubler abima vide kotika la tenga na zonga ko bimane wana ke le frapper et pi ba. Ko bimo bibanga na ozonga ok faut pas besoin d'attendre na seconde yango na baka mo Christo caméra diable sala na 2 secondes tango ko isami na 12 heures 1 seconde les mêmes 12 heures 1 seconde c'est répartir au bomba lisumo te po lisumo za caméra diable tango bimanga na ozonga ka frapper piba tango fongola yo ya ko remplacer déjà douleur potétique. Les pasolani ya kipolo me ba bloka kinga Nzamba lobi na mokanda na Galates chapitre 7 verset 7 oyo mutu alonaka yango ndabukaka okoza lozandoki okanga bavia bana batu babala te yo bape yo baninga no bandoki bakanga pe via bana no babala. Okoza lozandoki bomaka bana batu yo pe ba obomelo bana. Donc ndoki alokaka ndoki c'est parce que monde à ténèbres est divisé. Monde à ténèbres est bas niveau par niveau.
ba maçon bali ba ingénieur bali ba architecte bali ndenge monde à ténèbres donc niveau par niveau yo komo na suki so sala makambo mais na mutu moko lokona makambo wana pepo simba te ozando kyolobi na oke pumbwe na oke lokana ndako wana yana mundoki moko pe oyo asala makambo so ko kota na ndako wana loka okoka opumbwe te bakuto mutakala azali donc munenga ndoka trahir ndo donc c'est ça le monde à ténèbres en dengoa monde à ténèbres a divisé yango moni na kati na Yesu Kristo mutu azali likolo ezaka Yesu mutu azali likolo ezaka kanani Yesu mutu akokani na ye azali te biso nyonso yango na pekisaka bato babengo basali na nzambe ana ya minene te mosali na nzambe amunene ya te mosali na nzambe nyonso aza etikete pamba aza mowumbu asalelaka mutu moko nani Yesu Kristo so mutu azobi benga te amosala nzambe munene aza munene po diable akomisa bato ba petit dieu donc amosala ya nzambe ya mokili oyo ya misala molili po epa na nzambe bato nyonso baza egalite voilà epa na nzambe bato nyonso baza egalite mutu akobima nzambe akobenga motu lelo ma utiliser peut très puissamment koleka bato babenganaka voilà mosala oyo lobelo moko ya spiritualité et du mara la spiritualité tolela awa tomona bato babimisa bango bamoselekete na libumu babiloko na libumu mais récemment awa kaka awa totomona pasteur moko totanga kombo te po ndenge olobaki osalaka kaka publicité ya nzambe ya Yesu Kristo nga nasali 24 succès bongo sikoyo lena bando sa ba succès bakomba bato totomona pasteur moko awa otobimisa motu njombo na biro na ye mosali wana eza bamagie eza nzambe te eza bamagie mingi bana bamagie blanc mingi bana bamagie rouge bamagie noire baosalela mingi mpe eza makiona voilà mingi mpe eza makiona ivi pana invité eza makiona mais mpona sisa question na ngai comment est ce que banvutaka bachrétien to comment est ce que banvutaka bato mosali koanvute totobeta lisolo mona se awa olobi wanvute moto apartir ya misi mais neti moto aza na poto aza libanda ya mboka oko aza mvute na famille banvutaki banvutaka comment bon merci Junior Biaso moto ana poto me bazwa mvute ye d'abord soki bandoki ya famille na ye baza awa na Congo po bamvute ye bakoluka ndoki moko aza pembeni na ye soit aza camarade soit a mobali na ye soit a mwasi na ye soit na immeuble azovanda baluki mutu moko aza ndoki bango bakoya na butu bamoni mutu wana babino omoni na immeuble oyo na France yana ndeko na biso moko komoni Junior Biaso aza awa tolingi olandela biso vi na ye toana projet koboma ye mais avant koboma ebiki ezaka procédé avant koboma foto banana konyokola ye kobebisa nyonso bazwi envoûtement bapesi pana sikoya kozwa envoûtement loko aza pembeni na yo akobwaka yango ata na porte ntango ozobima to ozokota ezwi akobwakela envoûtement kanda bakobwakela yo envoûtement moko boye ememoka na masanga ememe na kobo donc envoûtement wana eyaka omona mosusu soki oza mwasi ye aza mobali akomolinga yo kokabelo bambongo bamakambo ebele ayebi ti wana te ayebi ti moko ya molili mpona odétruire ye akozala mpe mwasi akomi kolatelo babilamba moko eza sexy kobengo pa pamba kokomelaka yo babiloko ndenge wana yo mobi na mwasi alinginga soki biso tobima oboya pe te me ntango ozobima na ye kolia kindoki oyo bapesaki ye na famille na ye akotisi yango soki eza maladi akotisi oyeba maladi bato ebele bazobela na kati na mokili oyo o cirrhose de foie o cancer o nini eza bapoison kindoki ntango okende nango na kati hôpital batali baomona maladi moko grave bomeka kotraite maladi wana esimba te mpo eza yango te ya poison kindoki bakotisi
donc yango moni eloko nyonso na vie ya moto malade nyonso moto aobela aochange bakisi malade se multiplier yebake moto aza deya na kati ya prison abattoir. Donc il faut Yesu Christ ndaya ko intervenir. Bandeko ebele bayebi na betela bango lisolo kata na bongoli motema awa na kotaka Saint Joseph na mwasi bana ya église à la bonne nouvelle bayebi yango même o bazana bapoto baza bayebi yango na koto hôpital na mwasi mais nzamba sala miracle yali sekite ndekone mobali abalaki bapesi ntaba ntaba wana bapesi famille kaboli te famille la papa na mama comme papa na mama bakaboli noko azate noko ana voyage obi opara noko po ebeba te bobumbela yango na congélateur makambo na biso oyo nga ekomelanga na 2020 bobumbele na congélateur mwasi atekaka bavivre frais na ya na bacongélateur libela libeni c'est one fois toza na courant 6h à 6h donc omona bacongélateur esalama bacouche ya baglace atie na noko ayaka awa atopesaka babongo nga nayebi na nga za ndoki mais nga na koteyaka loba na nzambe na kobondela puiske oyo aza kati na nga leki bandoki ya makasi et puis tant tokotikala biso moto osola boye biso bongo na motema tikaki ndoki ya nzambe alingi yango te mpo nga nauti na mokili wana nayebi yango noko auti voyage aya lokolo ntaba batikaki paniesi na yo aya asale na etiamela nini alingi akende bamemie na maison balakisi babitala glace il faut tozela glace esala nini obi no boyebaki tekenga na koya ndeli botikaki yango na glace biso totikaki yango libanda elingi osala nini elingi ekobeba yo moko olobaki par no babombela bapesa mwasi na yo siko baenge babombelo ndenge noko atomboka otokata congélateur tozelaka après 3 jours malili esali bakata batika congélateur polele baboyi mpe kotia babiloko bavivre fo oteka na kati bosala bacongélateur mosusu mais tala couche ya glace 3 jours eleka glace esila noko aza toluka manière ya kolongola glace na bambeli baobeta mbeli kakakakakaka babireti balongola bapesa noko mai noko asilika mwasi abelaka tension te nini te mokolo alingi akoma en terme tension ekomi 280 non on a mis le te oui 280 bamaser place ekenda kilo oyo yaka tension ezaka kitoko ba 14 ba 15 ndenge wana zemi ba 16 mais 280 boke 5 jours toke 5 jours batala boye tension eza nango ya komata grave te tomoni 180 bozwa bakisi yango bosomba amela boye bolala lendi boye akozaki vendredi tozonga boye na butu a partir ya 3 heures pema oh motuka na parking taka ba parking wana toana na nzela bien te na kati ya parking okende naye kocomprendre eloko moko soki nameki kotika ye nakewelisa nakezwa moto nakute te moto akoka kotelema te nabandi kointercede makila na yesu
ekita elembwamaki wana yesu kristo likolo ti tobimi place atekaka namona boye jeune moko akoma lelo policier esi mpe balongwa mpo babuka ba mbangu na mwasi na ye baolanda na mbangu nini boye te peti oyo boye toyebi eloko bawela ete tokote mpe na pe prive na bango te 2h30 ba 50 na nayebi se ya katika na mwasi na awa mère sœur na omo ete tokokozwa mpona bima na omo nango mosika tokozwa mutu kwetelemi ana sprinter wana nani zenga ta chauffeur na matama aketa chauffeur azate chauffeur azate aya mati obia pasta zela omoni sanona tuane si babongisi na to sanona tale kufe bandaka le banda wana bite babongisi ngo kaka lelo tama kabonzambe akekota trouble ya jeune wana na mwasi na DZ alanda na mbangu na DZ so 30 balanda na mbangu meza balanda na mbangu te po bakuta na nde na ngai po nazo solution na problème obite zela na musamasta wana na bio keda museponga obanga to pusanya beta porte master na binobi pasta kuna moite na mwasi songe na moto ko bia babongisa ngo lelo messence zake abi yaka to ke peso somba ke sens to bete la place de somba ke sens ba pe ba voisin na madame bo mobali alamu alingala muka mwasi obi ezate sili aboy mobali na bi donc mwasi avec na complicité pa bando tant tout ko sens wapi boye obi boutique oyo ngambu nanga oyo bakomi pe kote ki sans zato beta mutala na kwa to beta bo essence ezali tozu setala makambo nzambe 3h wana 5 ou Saint Joseph to komi na Saint Joseph obi kandenge zalaka oyo lekaka makambo mbongo leki 10h de 3h 10h mais qu'on ça biso moi Maman Boti césarienne ma pe biso moi maman césarienne azawapi o bozelana na bande ko texte de liloba nangeza kamo nzambe ndenge toyaki biso nyonso ndenge peto zonga moto otekala azati 17h baye kobimisa madame baleki na ye na maternité donc baleki na maternité ba 18h ba docteur maternité babenga bo binenga zazo katangami déjà 4 osaba crise makasi tokopeli kende bokena munganga amemona reya do reya na réanimation osolola kende kuna ba réanime biso awa esinga tako toke kuna basenga mbongo ebele par jour soki $220 par jour na pia bango bazue na beki bakotisi moto azosalaka bacrise baorianime ngaka prière ma sœur mpona oprie na nsima kotaba ma sœur alamuki 2 heures makambo na oyo biso eza oyo ngamo na pase abime bisingo za pasteur nzambe okikolela na mwasi okufa te nzambe okikolela na tongo nango baminganga babengi nga docteur wana alobi mwasi na tomoni ye ana problème na barein bobongama po tomeki kolandia topesi bantibotiko ya makasi eloko te bobongama tosela bino
billet bozwa ambulance bokende HG bakesala test wana. Papa soki wana Yesu Kristo olongolo na baniveau mobo nayebisi docteur wana nalobi epa na Nzambe na lola bapiese de rechange ya santé ya mwasi na nga ezali. Docteur alobi bino bozalaka bwe pasteur moko apedra mwasi ka mpona batembe na obi te wana eza ye ya alliance na ye na Nzambe na ye. Nga nasala alliance na nga na Nzambe ka na hôpital na bino oyo nde esika Nzambe azwelanga alliance wana ezoganga mpe kakao tika ete Nzambe abundelo kaka esika bitumbano ezali. Papa nazongi na refusa document wana bon ça va nazongi mabondeli taka bada tokota une semaine hôpital naliaka te na melaka te na sokolaka te prière na prière prière na prière eloko nini epasa na butu na kote prière na osambela Nzamba akomolakisa nga siko feli namoni mpe naklika bato ebele bavandi mpe na molili noko wana oreklame likolo ya ntaba obiye lokolo na nga ntaba na bande kosenga ya betisinga bato ifo tolia ye awa. Papa biloko Nzamba olakisa nga ya pongi te boyi soko na Nzamba bakofungula makambo mosusu boye alobi foto lia awa abetinga bato ebele mpona zwa lokola ntaba na nga tozomona keno ezalaki mission moko préparé na monde ya molili balingi babimela nango na lokola ntaba ale na changer prière nalobi na kombo na Yesu Kristo moto na Nzambe sikoyo ekita esika nyonso bosala ba réunion molili mpona kufa ya mwasi na nga nasengi moto Eli asengaki ekutaki na lola ekita. Papa na mata na prière na koti na kati ya nini ya sali bandongi bakota te menga na komena privilège kwa mosali ya Nzambe nake na teye maboko na obi Nzambe lola yo lobi na biso na Marc chapitre 16 verset 16 à 17 tokotia ba maladi maboko na kombono Yesu Kristo oyo nyonso bashanzaki. Papa mwasi nanga koma munene lokwanzo yango soko moni mutazo bela maladi ezo ko se compliquer tension terrain teni yeba ke mutona na batwa il faut luka Nzambe o restaurer mutwa nobi Nzambe na te maboko likolo na ye maboko na teza yanga teza yo Yesu Kristo po lobi to ko tsamba maladi maboko na kombo na Yesu Kristo bakosala nini bakobika. Papa mwasi nanga zo bika ye mokote na bato nyonso ba na hôpital fona babika wa docteur wana tanga kana maleti au seka ba beta masolo poko na réanimation mona bana na kazi mo pe basela bango kati ya vitre o mona bango na kai mo pe o mona ba maladi au seka ngana pena obi azo bika ye mokote lilo obika na ba maladi nyonso ba na kati ya na prier tono bi amen bo pe bagangi amen bo bi pastor mutakondima na obi Yesu ana ko uzana lobi nango na tongo 6h docteur abenginga bo tsa chasser bo masuba plein bake baba bate masuba plein bisinga bi papa osambela ka l'église nini si wana na katanza malamu no bi nazana sambela la fait pas konza malamu mais na pe na groupe na intercession de prière abi pesa nga adresse fona banda kwa kosambela docteur wana banda kwa kosambela na boya komemena na bonne nouvelle na tika ekaka kuna tika la monde osolanda puissance ya prière et loko nyonso ko ekokomela yo bien aimé butu pe moi luka Yesu Kristo na nzela na kobanga ye
panda avant na sambela babilo kwana nyonso na futeli basi na maternité kanga na hôpital wana bakanga mbongo bate na futeli mo bambongo osombela bato bakisi no mona hôpital wana bakomi kiso mbongo ezate papokoza na mbongo no defisanga combien qui sont keton atito na kotse mbongo na poche basemeki nanga na kina bangwana bandeko nanga basi bazoka muyo na kosa mbongo zo bimisaka bambongo no bina ebelo koni na osala lelo noko wana akoma na maneta mona lisumete ayaka pe sifunda ayaka pe lisusata nito alanda ya kufa zoko kwani Yesu alobi bitumbe koya melonge kozala ya biso po ozwa elonga na nzela ya bitumba tambola na kobanga nzambe po ozwa elonga na nzela bitumba salelaka nzambe po misala no wana ekoganga po ozwa elonga na nzela bitumba zala na vie de prière lelo mwasi nzoto makasi mwana bota nzoto makasi makambo na lobi Mama Thérèse azolanda na kati États-Unis, Mama Bibi azolanda, Mama Doris azolanda, bayebi yango église mobimba oza na Kinshasa na oto sambela na bango na groupe. Bayebi makambo na zolobo. Ba veille de prière nga na osala okana kata Saint Joseph. Ba papa pati lokesa, bayebi makambo na zolobo. To Yesu aza na bomo ye aishuwa kate. Esika bato nyonso batiake na preuve balukaka ye. Amen. Voilà, là c'est bon, donc tout est bien la partie, plus Bosso, Wayambo, autre Baki, dans 3 types, il y a les sorciers, il y a les Baki, Moko, monde vaudou. Pour aller dans le premier sorcellerie dans le monde tout court, les sorciers au bazar limité. Po alongwata na mboka to alongwaka na commune matete a koloka na masine fa na autorisation. OK. Po alongwa na masina akende koloka na njile fa na autorisation même pour voyager ke loka na poto au ko kendete. Au banga po bakanye na nini. Mais ba succès ya monde voto ndeto lobaki baza sa limite bon bakenda koloka même na ba poto. Toza na sorcellerie ya monde précaire de tolobaki ba solution. On va porter ba technologie ba limité. Monde a tout pour les sorcellerie oyo eza ba bimission na katika ya sorcellerie pour na kosalisa bato bana kindoki na bato baza sandoki mariage na mo. Voilà. Ndeko moko abete solution par rapport ya autobeni femme phénomène wana mari de nuit. Alors ils ont plus 4 abandoki ya famille ya moko tata mwasi na ko maman pour tout bete koko noko no ko bonde mutazaka plus mari de nuit. Éviter. C'est vrai ça. Ils ont bon na oti ko ebiso awa tozali na ba tozana ba sorte belé ya ba femme de nuit to mari de nuit kita. Ba forme belé ya ba mari de nuit to femme de nuit. To na bango na ba forme belé. To zali na ba mari de nuit pe femme de nuit. Ba oyo ya bando ya famille de tobi na monde à tout court. Ezaka monde ya ba sorcier. Donc c'est-à-dire ya bandoki. OK. Ya ba famille, ya ba quartier. Wana ezape mari de nuit, pe femme de nuit à la quartier. OK. Oki komona ndoki moko ya quartier apesa ko mingi mbote. Ya mwasi, mama moko bo Alexa kote so abonyo papa Yves. Boni. Ozonga bwe. Papa Yves. Obimi do vine comment être contrôlé par na yo pour comprendre kate. Banda kotala na ba rêve oyo lotaka. Okomona mwasi moko yela kwaza akamundu munene boye. Tala forme mutapesa kombote wana nini. Omona ye. Donc akenda kobala yo et pas bandoki ya famille na yo. Ils ont marié. Toza pe na ba mari de nuit musu femme de nuit mususu.
ezwaka bato omona mwana no mwasi papa moko akakaka mwasi nanga za wapi zwa mbongo sombela ye lipa na sukali mwasi nanga nazomona ete zwa mbongo sombela ke batelemelango telemelango ndenga zobenga mwasi wana tina butu bakoluka mwana naona bandoki ya libota no na butu abali ndao ya kotigele bambo omona mwana moke mazobala deja azobota na butu da bakomise mukolo na butu omone pena mukolo na bana pondengo moni mutu abotaka na moi aosala 9 mois po abota mais na monda molili mutu so akomi na zemi po abota ezaka 3 semaines. Donc, mutu soka bali femme de nuit to mari de nuit. Yeba ke na inane ba koza de na bana ta 10. Okomona mwasi mususu tambo ko bo mwasi kitoko na ba bali teni nte ma baby bambume bimi ebele nelongi. A baby pena litika komi na ba bolembu ko boka basoi. Waza na zema na zemite. Na komi na zemi de na buto. Ozokomprendre moto ayenaka mwana no ya mobali mama moko ndeli sheri nanga aza ndenge nini zwa mbongo so telemelango mwana no mwana moke koma akoza mobali ya mama mokolo ndendo eza deja bilembo oyo ekolakisa yo ke mama wana oluka mwana no na butu nazoya soko na question lobi mais na ina explique ba différence ya ba mari de nuit one is a première catégorie ba différence ya mari de nuit one is a première catégorie mari de nuit to femme de nuit ezaka na makambo ya sorcellerie to mona noko na yo tata mwasi na yo to mona tata mwasi ko ndenge bakintu dezalaka non mari de nuit pe femme de nuit spirituel ya spirituellement o baza batute baza d'esprit ezali pe c'est que différence okoye bate o vivre na mari de nuit o aza esprit deuxième catégorie okomona obimaka na mwasi moko suto kaka kozobima na moto mais moto ango omona ka ete omona kaka ba sentiment ndenge wana c'est parce que esprit okomona ete mazwa kosangana no abimi akei. Okay. Oza pe mwana mwasi omona mobali oya o senti que zolala na mobali mais mobali yango sala nini o mona ete aza esprit. Dernière catégorie ya ba mari de nuit to femme de nuit batambolaka en groupe pe bakolaka soki bakoli makasi ya groupe wana ndo mone komisaka mibali ba pede basi ba lesbienne. Okay. Et bandaka ndenge nini milimo ba mari de nuit femme de nuit batambolaka groupe ba esprit groupe ya ba prince na ba princesse soki oza mobali bakoya babandaka na 160 bazaka équipe na yo banda 160 matin na ba 1000 équipe bakoya bakoti na nzoto no mobali 80 bakoti 80 mususu ya oya basi baye bakoti bagwandi kosangana na nzoto na yo panda bazo sangana esika yo zali okomi ko oza mwana mobali okomi ko ka ba sentiment oki kokota meme na nini na douche nzote savon ozo comprendre babiloko okomi ko se masturber ti bango bakosilisa alomoni yo poseni ni kosejakile siko tango sejakile wana bazwi mai na wana bake nango na monde ya ténèbre bake kokota ngo na mauvaise babotisi yango bana wana baza yale même pe na mwasi bakotaka bongo basangani soki siko bakomi déjà nombre ya ba 1000 po boyo sangana donc mbetu na bango ya kosangana ekomi nzoto na yo ndo moni ezomema bato na ba mari de nuit femme de nuit donc baza d'esprit baza batamokilité et puis l'esprit wana oka bato musu ba sirène des eaux oui mais nyonso te baza ba sirène des eaux pour ba sirène ya ba montagne bazali ba prince ya ba montagne bazali ba prince ya mopepe bazali ba prince de l'air bazali
baprince ya bacimetière bazali badese mpe bacimetière bazali ozomona bango mpe bautilisaka kaka basi to mibali donc so tanya ngo na Genèse 6 omona ngo baesprit oyo bakitaka babotaka na basi ya mokili bana wana babotaki baza mpe baesprit omonaka nzambe abomaka bango na ntango ya déluge ya Noé me ntango atindi Moïse mpona kopesa bango kana na nzela d'éclairer Moïse atindaki bokende kokutana su na meme bambinga wana. C'est parce que baza besprit lokola besprit nanu bakangami te mpona obwakama na moto milimo wana ezo résister kaka tilelo. Donc mari de nuit, femme de nuit, ya ba esprit bazali, ya batu po baza bandoki pe basenini bazali. Donc nyonso te ezaka kaka bandoki. Voilà. Toloba ndoki ayebaka moment oyo reine ezosila bayebaka soki bazozwa ye akoyeba neti ndeko abengi biso mama wana si basengaki mwana na ye apesa eti abandi kolia mwana ndamu mama abandi koteka baparti azoka mwana ndamu suka nango ezalaki ne po boma eti yoka na claircir yo mutu nyonso omonaka bitumba omonaka baproblème o maladie esila te o complication na mosala nga na onyokwa mabozwi na osimba na maboko te oyebi source nango ezalaka nini source nango eza efo balia na bando mpo ndoki oki kolia mutu mbala moko te fo bando nyokolona. Ok, la question est 600 bonnes. Alors, Evange, il y a tant okomaki na moment okomaki reine comme osila tant okomi penza on que vivasco na comme na suka avokota hôpital avokata motema avozonga na biso na bomoni nini c'est pas ça qui dans univers na bino nga na yebaki te ke reine ngezosila po na yebaki contrat nga na signaki na diable autant ya mikolo oyo na osala na mokili autant ya mikolo oyo na okende kotravaille mpona pour du bon nga mpona nde kosepela nakende otravaille kuna esclave te nga na miyebe ete ke naza esclave na yebeli tobanda okangela diable ya baesclave po tozalaki bademo vivant tozalaki bademo vivant na yebaki te ke na osala nini na obongola motema na yebaki te ke na ondima Yesu na yebaki yango te. Na yebaki pete ke contrat na nge ekosila na yebaki yango te. Bon, ya liboso nano nakomaki soki na te réunion eloko liboso nakomaki isolé yango nayebisa bato ebele na vi nyonso okomona isolement bato baolinga soki approche te meme na famille meme na bacamarade bakoma okimo bakoma néglige yebaki ya signe ya liwa soki mpo okomi kolota mingi bato bakufa yebaki oza deya na porte ya liwa eya na bato deya batieli o liwa wana nakomaki isolé na monde ya ténèbre soki nake réunion na monde ya pandémie Lucifer ekwazi osanga à pleine réunion okoti te yo zonga tobenga maintenant ça va travail si qu'on a réunion nde toliaka kamundeli na réunion nde tomelaka vin rouge puisque so olie kamundeli te na mokolo wana omeli vin rouge tosantie mal à l'aise sikoyo bakoma ozongisa Lucifer oyo alobaki na nga naza fan chéri na ya komobenga na nga lelo na ya kocomprendre yango epuis bango moko milimo mabe tatolaki ndenge na mokanda na Jacques chapitre 2 verset 19 elobi boyebi ete eza kaka na nzambe moko meme milimo mabe etremblaka mpe bandimelaka yango meme démon aetremblaka liboso na Yesu mpa ndimaka ke Yesu aza nzambe sikoyo yo oyo nzambe azobatela ozolinga kondima Yesu te pourkui nga bakoma obengana nayaki kokomprendre yango ndenge naya kokomprendre ndenge naza boye donc c'est-à-dire présence na nga ezalaki déjà réclamation ya Yesu Kristo na kati ya monde ya ténèbre
donc na bande kotia bango déjà mal à l'aise à cause kaka ya mabondeli ya baboti nanga nzamba Alexandre Edina Bala nzamba mama nanga Lorette nzamba papa nanga Chibe Chibamba Bambote Beli papa nanga Fudi abandede ko déclarer donc bakomi ko bengana na ba réunion okende pena boy papa ou koti na avion invoqué ba bengana doublir nanga akomi distance nanga et suis protecteur au ba pesa kinga akomi distance 12000 demo bakomi distance on a bengi bango baye ba ko intervenir na musa ke batambola nanga to vande to ande ko vanda bakomi distance et mukolo na kezando na lobela ngona yo na kezando amona miya na kende ko somba babilamba nanga to bimeka na mwasi nanga retour nanga na zongi na kuti pe bato bozela nga na sala misala okay na sengi biloko olia na lie na yoki posa masuba na kende na se soulager masuba ebimate na foxer renene bisi mwasi nanga obi problème obi foxer na foxer na koti na bengi lisi faire na tout na ye a répondre à ngate au problème masube komoso mwana sala musala ezate mbala liboso na vi na ngana zwa tonga to na melakis na bengi docteur mo na ndai ko travailler abiaka to keno koti na mutu ka te na hôpital na madame na expliquer alobi oyo eza débit ya prostate basonde pas prostate na zaki tango wana aishi na zaki na soki na 39 ans prostate na 2017 wana prostate soki ko utani basonde bakisi papa na se soulager menani na poche nanga pembeni ya masuba batenga chasser wana na ye kozonga bato baozela nga bayebele taka bato banatongo na salaire mosala te na bato atour akopo nakota siko na kati kape napesa babougie nalobi namela mai nazwa mai namela mai ya refuli natiki mai nakota boye napesi babougie na banda bo mpe mekomi mokuse mpe mekomi mokuse nabengi docteur naobi awa meme mai ye refuli meme mpe mekomi mokuse nazaki na docteur mo na campus c'est quoi la deuxième personnalité na bengi docteur oyi bozonga kana hôpital obutaka bokanga na sona docteur to pesa sona docteur bakanga na hôpital bato koto bazeli bapanzani natikani hôpital na batunya na bakei peni bakisi makolo elimbi nako kesu ko telemati so telemi fo kweya likolo mbeto no bitefona ke consulter des nebisi madame nanga mebanga na toilette masi okelo sala ni yozo suba dena sonde no bi memanga alinga bwa ni na mibwa kasimbe ngaleki nanga iba simbe ngamuga leki nanga simbe ngana mketo madame bobunga ngabo si na toilette na boti kanga ebito ti kwa toilette sa boti kanga bobima simbimi babimi na vandi na benga lisi faire apesanga réponse na benga Marie Maigwel apesanga réponse na benga Mando na pesanga réponse na benga Pakolo wi mpako na motoba apesanga réponse na benga Doublir nanga apesanga réponse na benga Madame Jacqueline apesanga réponse o azalaki chef nanga direct ya monde satellitaire o atali ba toilette nyonso communication monde à ténèbres Cham Jacqueline sa réponse na beleli Doublir ba pesa kinga sa réponse esprit protecteur sa réponse na komo lelati no bilisi faire yo yebisenga na afa chéri na yo olinginga mingo lakisinga ba secret no nyonso et puis olobaki nanga nyonso na sala
soki okobomanga bomanga nakuna poso zwanga nake travail nanga kuna na place obanda konyokola nga boye nakoma na niveau boye makolo tambola eza te pema mokuse maye refoule nakomi na basonde ozonyokola nga nasali yo nini ozonyokola nga nasali yo nini mbala moko mbala liboso diable a témoigné Jésus. Tala Jacques chapitre 2 verset 19. Bible lobi na biso même milimo mabe etatolaka ke eza kaka na nzambe moko mbona Yesu Kristo. Bango pe babangaka ye 24 na monde à ténèbres. Batika biso toloba kombo ya Yesu te. Mais esprit protecteur abimelanga alobi eza biso te bato tozonyokola ye eza na nguya moko oyo eleki biso do bademo batémoigné nguya Yesu obongo yo mondimi ondima ngo te ndenge nini ndima kaka po bika ndenge lobi na Actes chapitre 3 verset 6 mutu oyo akobelela na kombo na Yesu Kristo mutu wana akobika alobi eza biso te bato tozonyokola yo eza na nguya moko oyo eleki biso na makasi nde ezodeklare yo totika yo yango ekontinue na yo ndo moni tokokanisi kozala pembeni na yo te ndo moni tokomi distance na yo toboyi yo te nguya wana nde mutu esali biso tozala distance na yo. Alléluia. Tika Yesu a visité yo eza malade enyokolaki yo ekima yo etika yo ezala kufa bataki liboso na yo ekima yo etika yo ezala menopause batia yo yo bota te na kati ya bomoi na yo menopause yango moko ekanga bisaka etika yo soko pesenga bon amen ekokisa mabongo na kombo na Yesu. Ba deklara tangu na toni alobi nguya nini bolaksenga Marie mandone grand maître boy ko laksenga Marie maibwele grand maître bolaksenga Lucifer grand maître na kono madame Jacqueline grand maître siko nguya nini bien moko près de ba monde à ténèbres ba grand maître ba zebele mais pas na Yesu Christ maître zaka moko. Lucifer na Satan Satan ezali esprit mal donc esprit nyonso mabe assemble milimo mabe nde Satan. Mais chaque ange déchu, bana ba kombo na bango. Lucifer pas un ange déchu. Mais Satan a assemblé, il y a ba ange nyonso mabe inter o ba bokaki. Nde esprit satanique. OK. Vas-y. Bien mosko mkonzi na bango komo ya kana. Bazana mokonzi te bango so mokonda bango zaka Yesu Kristo nda nzambe boze la jugement. Papa, tangela biso ngona. Tangela biso verso pardon. Tangela biso ka verso Jacques chapitre 2 verset 19. Tanga. Luka Bible a tangela biso. Jacques chapitre 2 verset 19. Jacques qui t'appelle, les cas incorrects, aïe. Tanga kapeli na nda kote papa. Papa la Bible mingi oyeba, les cas corrects, les cas galates au mona Jacques. Jacques chapitre 2 verset 19. On t'a dit la fois qu'on a 19. Voilà, tout dans la 19. Jacques 19. Jacques 19 va le dire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Bozana kondima kezaka kananzambe moko. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Oyebi ete même ba démon bandie bakayango pe bandimaka pe balengaka liboso na ye. Papa Yves, c'est la première fois. Na mona besheke ebele tout ça na monde à ténèbres to bande ko comprendre te. Mais mukolo wana esprit protecteur o ba pesa kinga amila kisaki ketoko ka kozala na bango lisusu te. Amila kisaki ketika loko kangama na biso tozalo lisusu te po lobi eza na nguya moko oyo ezo déclarer yo
totika yo yango continue na yo biso tokabwani na te biso tonyokoli yo te eza nde nguya wana nde ezonyokola yo oyo ezoluka biso totika yo yango continue na yo soko moni tokimi yo to répondre yo te tozoya te to ningo za pembe na biso te c'est parce que nguya wana nde alléluia c'est Jésus Christ soka bandi ko réclamer yo bali ya famille fait katana soka bandi ko réclamer yo bondoki ya quartier fesila soka bandi ko réclamer yo bali ya nyonso ba monde à ténèbres réclamaka yo il faut tikali c'est Jésus Christ azana maite na mafuta te na mungwa te na baji te na ba prochette te pour tout pratique eza satanique kaka na kombo na ye soko tamboli na kobanga epe na kondima osaleli ye pour salela kombo ne Yesu réaction de kini après wana sikoyo na bali ko benga ba madame oke mongongo sete boyo kana bango te nzamba botoli mongongo o maloba nde kote ko pianga tetibi nzamba botoli mongongo tangela biso Apocalypse chapitre 3 Nouveau Testament Apocalypse ezani ya suka mukanda suka Apocalypse kitana na C Apocalypse na suka yoana donc tout le chapitre 3 verset 19 makambani surtout salema qui espace ba jour kaka 2-3 jours espace un jour moko jour moko ni surtout salema jour moko OK Apocalypse chapitre 3 verset 19 verset 19 va dire moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime ngai napesaka etumbu na moto nyonso o nga na lingaka OK aie donc du zèle et répands-toi po ata molende abongola motema na ye omoni na nyonso yo tuna oyo nga na bimi na tongo na kezandu na 17h pona banda musala po banda 17h wana complication bandi ero na episode na kebenga d'esprit wana c'est 20h donc soit 17h 18h 19h 20h nzambe apenge tumbo na komi na basonde nzambe apenge tumbo mai na okokombela te zo refoulé nzambe apesinge tumbo peme komi mopuse nzambe apesinge tumbo makolo elembi na okotelema te nzambe apesinge tumbo voix oyebima lisusu te kobanda 17h alobi ngai nzambe napesaka etumbu na bato nga na lingaka po batia molende basala nini babongola motema nazalaki te tidire nzambe azwinga betinga motu na mini aserenga na bandenge nyonso oyo nakobouge te mpo na se repentir nabongola motema mpo ya utilize nga salelanga yango moni ntango oyelaki nga na Saint Joseph esi nakufi baminganga babengi bandeko nanga bakobebisanga mais avant comment wana bweke bamama basalaki ndenge bamoni na umeli nga na obenga bango baoya te nga na pomo silika te ok mpo ezobima te bo bamoni na umeli nde baye sunga na kandana na obenga bino bokoyo kozwanga boya te botu nango lobi nini ebima te to bazosinga na mbeto le peine se multiplie na komusa nde bayi kobenga su docteur na la kabisa ba passé déjà wana to landa ba 3 heures ebisi bango so na campus to na grève bon hôpital mo mene bo mai bo salata lettre transfert nga pena so alongwa butu banga molelisi ayi na moto kana nde tokotaki na kati tisejo akepe kuna te badokter Saint Joseph ariante bango bakisani baidende nini bakotravaille nde balekisaki nga na meme reya na sala réanimation madame nanga akotaki mpe salo bakotenga esika na deklaraki na binzambe nga nakotaki ya na bimaki ye mpe ndenge akoti akosala nini aobima koto mwana maladi abotemi na maladi ndenge abundanaki na tension wana mwana kote pai mama kote pai naosambela kote oyo naosambela kote oyo naodepanse kote oyo naodepanse kote oyo
alors okoti chambre bakoti na réanimation na réanimation nasalaki 4 jours mpona kokota 4e jour na butu nango ezalaki vers ba 3h50 tokota 4h minganga wana kako wana akwebisa leki na nga azalaki mumbunda biso bapende na bambunda toza bandu moko toza monoko moko toza bande nde koyebisa bango boza bandeko na nga bodefase lisu te ba 19h ndeko na bino oza na signe ya vie eza pena lisu te boso babengi bosumba bakisi bosala examen bosala yango te depense leki miso echanzaki sikoyo na saint joseph so babengi bino omoni na papier boasi ndeko na bino azali seke boso bakisi to bosala examen mais so babengi no maboko pamba bo okende motema eza bo yebaki moto so ntango abimi aye kopesa bango message abi aza esuka kufi boyo obongisi to bolekisena leta bango bazolela nde nazwaki sikoyo visite ya jésus christ. ok avant komona visitation wana 3 jours akoma wana obandaki komona nini olai kose passe na moment ya réanimation eloko te on a inconscient eloko te neti kaka pongola bakotenga na réanimation puisque nakende déjà naobenda pema nde bamemenga kuna bakotenga na réanimation na bandaki kolia te eloko te biso tokotaki na babombone ka pareil mo eza mopuse boye bazwango bato ezofulo nde mopepelo ezalapuse boye ya pembe visitation nzambe eyaki ndenge na jésus christ namona sikoyo ntango boselo bango nde minganga babenge bango baya kobongisanga balekisanga na moko eza message na bapa na bango baleki na nga na mwasi sikoyo nga esika nazalaki nakomona motu moko oya lokola bria mwenenge soki mokolo moko moi ebimi makasi esenteki tomona likolo ndenge mapata esado motu moko oya do azobrile pembe lokola briai do azongala oya pembe makolongulu oya dans l'espace maboko na ye auzaki na madesu makolo nete na madesu oya dans l'espace aya telemi nga naza kolala bongo oza kolala mokatemi siko liboso no abando ebisango abi vasco na ye kobikisa yo banzambe ya idolatro bandaki kosalela bakoki kobikisa yo te nga nde motu napesaki etumboli nga mpe muna bulongolaki bomoi no nga mpe muna ye kozongisanga nazotia maloba kati na yo sikoyo kende koyebisa bato bolamo na nga nzambe nasali na bomoi na yo yebisa bango babongola mitema koya na nga yesu kristo ekomi pembeni siko kende na libere yo namoni na kiti na mbe nafungoli porte ya réanimation na baluki nsima natala moto yango atindinga aobi kotala nsima te nga naza na yo esika nyonso kokende na ozala na yo esika nyonso kokoma na kozala na yo esika nyonso konyata na kozala na yo na te maloba kati na yo kende koyebisa ba esika yo vanda te na oyo komaki te kende nde siko namoni na bando kende nakomi na porte ya saint joseph oyo ya mokie tokotela nafongoli mpona bima natali nsima wabi ozomona nga teke na nsima na yo otala nini kotala nsima te kende ntango namoni nakende nga kati ya prince wana nasutuka ntango nasutuka nde na se retrouva naopesa meme bafoto na epeso napesa yo na se retrouva na bandi ku force moko ya na bandi opikola siko basoni na bandi na oyo azolo na bandi opikola na réanimation bagarde na bandi bazala te bazalaka badokter meme docteur wana nde azongi lisusu mbangu docteur azala na kati na réanimation baofuta mbongo ya cher
pour voir dans la moto traitement des prix. Docteur Osoka Poti Lelo, il faut ça la 24 heures. On a des infirmiers abîmés. Docteur Moussa Saïni, aïe Koko Tana groupe Moussa infirmier. Basala Kamel, Moussa Basala Baka 48 heures. Donc, Balande, exactement que na basali Moussousso, pour docteur Aya Wana la de la malade, au Monakato, mon côté, kuna docteur Pena Zabou. En Hollande, on a bafina infirmier na basista. Des docteurs wana bimata ko benga bango. Obiboya boya mbakota makambo ele katanga eba koti. Dela ngongola eba nini na bandi bango siko. Sebino ba docteur bobongola motema. Nzamba lingi bino boti kolongola basi bazeli po bozwa mbo. Boti ko sala makambo mabe koya na Yesu Kristo ko mpembe. Natali mosi na ngana biyo bongola motema po se wana awa baoteka bakene baoteka masanga bangi même lopipi bandoteka masero wana mais madame pas même de yo na batisi papa laza mama bana nanga question yo zo nanga wana parce que nyo surtout ayebaki ke sur na 6000 na spirit non ye a balinga na nzela kati tulingene na nzela kati et puis azaki moko te bazaki mibale oya mibale wana ya kobo ya imbala moko na tikalaki na moko nzamba yebaki mais elle a interdit que dans la nuit mais oui chambre kotobe kokota te kotobe kosimba te to bande pe kopotana kokende église te mais babokilo na ye na basemeki bozwaka ye mponga na kiso na koti na kati ya temple e mosu na obima ti 17 heures na oyambaka bato bakota ntan wana ye pa oprofite baki église soka na comprendre bakendaki église il faut na benga na ye guerre faut na benga na ye guerre faut na benga des jours pas tes jours pas ya te akoka le même jour wana za ana bana nazalaki pena trop na ndako te nazalaki trop temple so na bimi na ndako na bimi ka parfanalia mais comme so komona pena boye obeti pe ba un mois sokolaka te ozaka na kati ya temple suki ekome ebeli mandefu ekome ebele osaka batravail otei bango natei petit frère natikelaki hotel na bikende siko kelokanga hotel wa nzambe apekisi ekobo yango omoni place bandeko ya madame bayebisa madame ye tomona paster mosu na bandali na otanga kombone te aza na botel bani bapaster bana botel te nga na obi te kobongwana ekeseni jamais ngai na se repentir natika bato basalaka ekobo nga naliaka mbongo ekobo eye neti nga mpe naoli ekobo alekangango nde nakangaki hotel wana banda 2017 na ndenge baye kobuka ngo na 2025 nde baye kobuka ngo namona mpe te opposant moko ntango baobuka biso bandako atelema alobela biso baobuka bino bandako bwebwe non alelolo baya na baville morte na bango wana na mboko opposant za te batika voilà mosali batika bana nzambe bavanda na kimia alors mosali bien que tu comme na shuka déjà réagir yero ipando signaler que tu comme na shuka mais la yina tu na question oui c'est une na baba ba démon ba tara na baba ba nini on va na ba porte ya baba tu na ba hôpital tout le monde a l'hôpital nous na tout le temps na Congo tout le monde a signe wana ba ba signe tout le monde a tout ça ba maïkari ba occultiste na ba hôpital na sala pe misomo bana nzambe bazolanda na yebi pete na ifan pe sala ya kolobela sir basine omona na hôpital na ba pharmacie basine ya banyoka bate 0 kwa na kati to sine moko kwa bate nini kolobela sir basine wana ne monsieur kuya to rappeler biso bana nzambe ko apartir leke bele babosa na tapé to ya kolobela sir basine ya ba pharmacie
na basini ya oyo ezalaka na l'hôpital puisque omoni à partir ya basini wana ezalaka bacaméra ya ténèbre moto mosusu akoti yango ayebi te omoni eya na biloko ebele neti bilamba moto akolata yango ayebi na ye te alati mais sini wana kati elamba wana besprit elandaka yango ebendaka besprit nde nalati elamba boye si neti oyo ya versa c'est esprit ezolanda yango nalobi te tolobela yango prochainement merci voilà là on me dit de comme une souka alors tongi tout si ça na obote quand même tika biso mo basi otoye bake mono yo bunduke ezolanda ye mono yo esprit de mort tika biso na basi pene toye bandoki même ata baparents bamikolo na quartier pour que tout ça non yo ozolobela basini ya bandoki to liwa ezolanda ye po soki mpona liwa nayebisi motu nyonso oyo makambo nyonso avi na yo ezala mabota komplike ozosalela yango befort esimba te yebe eza deja moko ya basini ya liwa oyo baolakisa yo donc nde bakangi yo mabota bazo eza mpona kokango mabota te balingi libala wana ekufa mpona nsima susi wana ofungola porte vie de prière ezala te mpo bapeso na likelemba baboma yo donc eloko nyonso monde ya ténèbre abundiselaka yango na kati ya nzoto ya moto ezala maladi ezala mosala ezala mbongo complication nyonso source na yango ezalaka koluka source motu ya moto wana mpo basala nini baboma ye alors tokopesa bino baseli tobe topesa me tv eza radio te ngombe sekei tokopesa no émission ezoya basili oyo bokoyeba mwana moke to mokolo oyo aza na ndoki bokoyeba ngo émission ekoya voilà numéro ya telefone ezali kobosana te mpo namonaki émission tosalaki oyota numéro ya telefone nanga oketisa numéro soki ya paster nini wana babanda kobenga ye na place nanga mais nebandelo tuni babengaki ote na émission wana babengaki paster otiaki numéro na ye bana na nzambe numéro nanga ezali 081 43 30 475 to obeti 081 46 14 476 wana eza numéro nange eza na WhatsApp toza pe na campagne d'évangélisation oyo tolance message toza na campagne d'évangélisation na terrain Tchobo na Matete toza pe na campagne d'évangélisation na parking ya marché ya Liberté toza na posa soutien na bino na marché ya Liberté eza le 26 le 27 ti le 28 na terrain Tchobo ezali le 31 ya 7e mois ti le 2 bo soutenir na campagne oyo toza na posa ya transport toza na posa ya bafiche toza na posa ya babage toza na posa autorisation toza na posa ya makambo ebele évangile eza yo fele mais évangélisation ezalaka yo fele te salisa feti na lola ndenge nzambe alobi na mokanda na Ligue chapitre 15 verset 7 soki moto moko abongoli motema feti ezalaka na lola tolandi ndeko oyo ya mobali abikaki a cause ya kozala na bolingo ya kokabelaka mama wana un jour mama ne propre atekaki lokolo na ye basomba ngo na butu po aluka moya koboma ye mais moto abandaki kokabela nzambe etilizaki asovaki ye donc elingi koloba boye misala oyo tosalelaka nzambe soki tokosalela mutu azali ekelamo ya nzambe nzambe akopambola akobundela yo akotiko te mais soki tokosalela nzambe na évangile na ye po mutu moko abongola motema bien aimé misala wana ekolongola kufa ekolongola malade ekolongola célibat ekolongola ménopause ekolongola mari de nuit pe femme de nuit po nzambe alobi na Exode soki bokosalela nga Exode chapitre 23 verset 25 alobi soki bokosalela nga nakolongola maladi kati na bino maladi nyonso oyo obelaka kotia susi na motema eza maladi kozanga kobota eza maladi kozanga libala eza maladi kozanga mbongo eza maladi kozanga mosala eza maladi maladi nyonso obelaka soko osaleli nzambe moto moko abiki na kati ya campagne d'évangélisation oyo
maladi nyonso na mpe kotika yo ekolongwa kati na yo mpe nzambe akobatisela yo mikolo nzambe apambola yo tokutene emission koya napesi bana nyonso la bonne nouvelle bambote na kombo na Yesu Kristo boza tellement ebele na pe bino kaka nyonso bambote papa na nga Belami mon grand frère na mamelali bambote na bino bisika bozali soki Yesu Kristo azongi te papa Avelino tokutani na émission koya pasteur Jari Junior Diasoyeyo pasteur Jari bambote ebele so Yesu azongi te tokutani na émission koya bye.